rebelle, azwi bango par force. Objectif ya ba M23 ezali soki babotoli mboka. Soki bakuti yo mwasi mobali na kati ya mboka wana directement okomi soda. Naboka oyo? Naboka oyo? Nanga alobi ezalaki non seulement formation ya basoda, ezalaki formation ya bacadre politico-militaire. Il faut lobby bango nde moto bakokamba kongo. Oyo liboma to liboma te? Tolobi na Mr. Chilombo tika kopesa kongo soni. Nanga azali moto akokanga na seconde mpe lisolo ya M23 salini. Otoma te? Oyoki makambo kardinal ya mbongo alobaki. Kardinal ya mbongo alobi bato bapesaka minduki na barebele wana ezali gouvernement. Azali na torto azali na raison. Azali na torto azali na raison. Papa na ngai, ça se confirme par cet exemple. Mokolo euti koleka soda muzalendo moko. Soda muzalendo moko abomi chef na ye. Atire masasi na kati ya bitumba. Le wazalendo ezali batroupe oyo bazali barebele. Bazali na chef fixe te. Batosaka na chef moko te. Batosaka na babeisaka na ordre moko te. Bazali na bachef webe. Chilombo akamaki apesa bango mandoki. Soi-disant bazobenga bango bapatriote. Wazalendo. Me bamosusu bazoboma bacivile. Kaka bawazalendo wana. Bazoboma bacivile na kati ya Goma. La ville de Goma aujourd'hui est dans l'insécurité. La Mourouye. Nani Mokozi. Nani Mokozi. Pour paisible citoyen, bazali kokufa. Likolo ya bawazalendo. Ambao wazali na réseau toto na réseau te. Avant kopesa bato bapesaka moto mandoki, moto azwi formation militaire. Bawazalendo sont des civils ramassés. La Mourouye. Montés de toutes pièces par Tshisekedi. Bapesi bango baarmement abongwaki musika alobi bagroupe rebele ebele y compris ba-FDLR bamoko oye ba-FDLR wana Tshisekedi azwaki baposition de rebelle rwandais. Tshisekedi azwaki bango mpona kotourne guerre contre Kagame bamoko oye akamati apesi bango mandoki me bato bapesi mandoki wana olie bakende kobundisa Kagame bomaboma bakomi kobundisana bango bako kardinal na mbongo aza na réseau to aza na réseau te bandeko nanga la guerre de l'Est oyo tozali komona se volir détenu par le gouvernement otobo te mais c'est Tshisekedi depuis alobaki na koatake Rwanda ti mokolo lelo bitumba te na front moko te toli kobunda. L'armée congolaise est en train de subir l'attaque ya ba M23. Moto ayeli biso bauganda na mboko ezali nani? Ayeli biso bauganda na mboko ezali nani? Lelo boye bana mboka bakokufa nzala. Bana mboka bakimi bandako na bango. Badeplace mpona kobanga liwa. Nzoka baki komitika lisu na kati ya liwa. Namoko ye. Bazali kokufa na nzala, na malnutrition. Na posa ya mai na déshydratation. Bana mboka na kati ya mboka na bango bakimi bitumba. Namoko ye. Bazali à l'est ata mbuma lisango ya gouvernement ezali te. Olandi déclaration. Oti kolanda déclaration ya ba groupe mixte bakendaki. Union africaine, Union européenne na ONU bakendaki korendre visite na badéplace de guerre. Oyoki badéclaration basali bomba balobi situation bandeko na biso bazovivre ezali situation inhumaine. Moto akoki kondima yango azali te. Bote moto ezali te. Mais awa na Kinshasa bango basali moziki na bango ya kowelaka baposte na moko ye na kati ya Kinshasa awa bakamati basali moziki ya kowelaka poste. Deuxième sujet, Roger Lumbala oyoki bolandi information. Roger Lumbala azali moto rebelle oyo bakangai depuis 2022 na moko ye na France. Alors bakangi ye bakanga na infraction ya crime contre l'humanité. Naboka ne tombera pas. Naboka ne tombera pas. Nani Mokozi. Nani Mokozi. En français, balobi, il faut basambisa ye. Est-ce que Roger Lumbala azali moto malamu? Roger Lumbala azali seigneur de guerre. Abomisi
bato na kati ya Congo ebele nabokoye abomisi bakongole mingi na kati ya Congo mais lelo boye eloko ekamwisi biso gouvernement congolais ekomi kosenga France a jugé Roger Lumbala te France a tindela biso Roger Lumbala kosamba na kati ya Congo oliboma te liboma te est-ce que rebelle okoki kodefendre rebelle toyebi te ndeko tino mosoka alingi asala nini rebelle okoki kosukoko jamais nabokoye lelo boye bazobenga bato bazali kokende na M23 me bato ya IDPS mibale bamambo cofondateur ya IDPS nabokoye oki kalongi na ante kalongi nabokoye lelo bazali na ngambo ya Bertrand Bisimwa na nanga bayambi bango kuna eske IDPS azoloba eske bazoloba bato na bango wana na M23 bato ya IDPS bakei na M23 nous vous signalons il y a tant de membres de l'IDPS il y a Afrique du Sud il y a Angleterre, la France, il y a Wapi il y a diaspora en général bazali kozela M23 moto na Goma na Mogoye soka moto na Goma bango nyonso bazokende korejoindre bango nous avons les informations bato wana balembi ndeko na bango Tshisekedi na Mogoye balembi ndeko na bango Tshisekedi nous attendons Tshisekedi ye moto alobaki peine de mort basoda oyo basalaki abandon ya terre congolaise na Mogoye oyo bakimaki bitumba oyo bazalaki meme interpele na Kinshasa tozozela babomama mais lokola bazali bandeko na bango lisolo wana ekei na mai kaka boye ata mokuto moko te toyoki babomi ye soit batie na boloko mais pourtant basolda wana bauti kosala abandon de terre oyo ezali comparable na infraction ya haute trahison contre la nara amokoye IDPS mibeko nango ezalaka makasi kaka mpona bopoza soki ezali moto ya IDPS moto asali mbeba bango bakosala yango te bakobeta kara awa tozoloba awa makambo ya moyibi oyo Nicolas Kazali il semblerait que Nicolas Kazali akimi amokoye selon notre source on va à l'étranger déjà allié mbongo ya bakongolais ya forage na mbongo ya éclairage public balampadaire akamati allié mbongo wana est-ce que Tshisekedi na dirigeant atindi justice ekanga ye soki ezalaki moto mosusu bakokamata bazwi basoda batie liboso ya ndako na ye résidence surveillée abima te bakanga ye bomba naloba allié mbongo ya bakongolais Nicolas Kazali awa akomi milliardaire plutôt akomi milliardaire na mikolo moke asali na kati ya gouvernement congolais mbongo ya bakongolais ekoki kosomba teni ya basoda mbongo ya bakongolais ekoki kosomba bandoki mpo tobunda bitumba mbongo ya bakongolais ekofuta basoda ekokokitya dolar na mokoye tala lelo mbongo na biso yango wana moto ayibi yango moto moko epele bamillion de dollars atie yango na poche na ye amoka wana tozalaba toyoki lisusu source moko epesi biso information balobi na biso ke pare Edi Kapende azali ya kokangama bakangi ye amokoye batie na résidence surveillée azalaki ya kokangama namokoye motif source wana epesi biso balobi ke il semblerait que Edi Kapende azali pe membre ya barébellion tozoyoka gémissement nango na kati ya Katanga namokoye tozozela suite toyeba bainformation malamu bote boba naloba napanza lisolo ya gifle oyo Kamera beti Tshilombo azwi gifle na litama Kamera déjoué namokoye corruption ezosalama makasi badepute bakomi bapatron nde baza wana baélection osalama awa bato nyonso bazokorrompre badepute korrompre depute na bambongo ya mike te na bambongo ebele ya minene okoka ba $100,000 ba $200,000 bamokoye nani mokonzi nalobi Kamera papoli IDPS mbata mpo na nini
général, na poste ya vice-président de l'Assemblée nationale. Ezalaki Mbosso. Bozali kolanda na batelevizio ndenge bato ya UDPS na bato mosusu ya Union Sacrée ndenge bazali koplébiscite Mbosso, ndenge bandolobela Mbosso au détriment de Kabila. Eloko s'est passé ezali nini bomba Kamere lokola azali moyi, lokola azali moyi, Kamere a développé mayele ya miyibi, akamati a monté plateforme na ye soki PCR, soki PPCE amoye ebite soki police routière soki lidengo a monté eloko wana atie na nzela bango balobi ke Kamere azowela primature nzoka moyibi aza na mayele ya amonte eloko wana ale abandi kokorompre badepute akorrompre badepute pendant ke UDPS ala kidima bomba baye na kati ya salle à vote. Le mot d'ordre a été donné déjà na badepute ya Union Sacrée bavote kaka Mbosso avec 100 000 $ à l'appui amokoye me baye na kati ya bureau na Assemblée nationale badepute bakomi koyoka mposa basuba nzela moko amokoye moto nyonso akomi kotelema nake suba na wese wana bisika bazokende bisika corruption zosa semblerait que Kamere a doublé mise bango bapesi 100 000 balles, Kamere apesi 200 000 $. Bongo wana juri ya mowo la boka ne tombera pas a corrompre badepute baye na kati ya salle don échanger oleba bimisa Mbosso pepe Mbosso babimisi Kamere Tshisekedi akwati motu ayambi Kamere na so amoye omonaki na kati ya salle Mbosso don Kamere babimisi aboyi kopesa Kamere mbodi ebandeli ya bitumbelani Union Sacrée evandi likolo ya conflit amoye nde bazali wana baza likolo ya conflit baoseka na mbebo na mitie babalingani te bote sikoyo pasi wana peuple moto akomona ya abuko ne tomera pa ekozala Kamere atieli au bloc atieli coq à jambe baoti kuna patie coq à jambe wana kuna tie coq à jambe le pays ne va pas marcher. C'est pourquoi tolobi na bango boye lokola solution ezali se moko solution moko c'est la cohésion nationale. C'est que bato bakongolais bavanda bo eloko moko likolo ya mesa balobela makambo mboka na maboko mais Tshisekedi alingi te abengi bagroupe rebelle oyo bazali koboma bato apréféré anégocier na bagroupe rebelle apréféré anégocier na bagroupe rebelle nde basola batufe mpe toyebi sie solution ekouta wana te na boka ne tombera pas nani mokonzi nabuka biso mission ya Tshisekedi soki azalaki moto mayele mission na ye ezalaki paix et réconciliation mais Tshisekedi aye a imposé conflit amokoye a imposé conflit oyoki awa ye moko Tshisekedi apesi mot d'ordre aprovoke Kabila ezo mpona mbala mibale namokoye ayebisi apesi mot d'ordre na bato nyonso batravailleur nyonso basalaka na GLM namokoye babima GLM d'ici fin mois ya freelance babima oyo babima kuna ise compris basoldat baouvrier nyonso ya leta oyo basalaka na GLM babima na kati ya GLM namokoye ti fin ya mois awa bakende palais de la nation mais toyebisi Tshisekedi boye Kingakati awa ezalaka jusqu'aujourd'hui incontrôlé. Patrouille nano esalama na Kingakati te awa. Kingakati ekoma lokola Vatican. État dans un état. Bote. Kuna policier akotaka te, kuna FARDC akotaka te. Makambo elekaka kuna eyebani te. Namoye. Olie akosalaka distraction GLM. Bomba. Naloba. Kinga basoda bakota na kati ya Kingakati. Va vérifier Kingakati batala soki ezali kuna na kati mais Kingakati na tiembo ya Tshisekedi ezobanga ya bomba naloba na panza nabuka oye nani mokonzi
tomonaki eloko asalaki action visible alakisi gouvernement boye alakisi bato wana nyonso tuke ndenge tozali awa bomba ville ya Kinshasa ezali sa solo nzanzi kele bote ololobi lokola ngai nazali moto ya mopeto mboka oyo Kongo ezali mboka na biso ifo totika propriété bote ayulu akamataki kombo na baoutillage nyonso otalaki ye semaine passée akamati azali kokombola liboso ya boulevard Tchatchi bote apesi biso mot d'ordre moto na moto abongisa liboso ya ndakuna bote olingaki tosala lelo tokamata tosala matine ya ntongo ya bokomboli ya kini bope tosamedi ya lelo me lokola bareunion politike ezali ebele babokoye lokola mpe makambo ezali ebele fale bakutana na bato minene mosuba ya monde bakutana na bango topusi yango tosie yango pour le 1er mai naboka netobeka pa le 1er mai biso baso na balabala tokokombola te ezali devoir mpona kobongisa Kongo esengi kaka okota na pouvoir te bote elingi kolakisaka soki biso tokomi aux affaires mboka ekozala pe bato ekozala pe naboka netobeka pa oyo bazali koloba te fayu bazali koloba te toyebisi bango bakamata badiske bacd bazongisa image nsima fayulu deja alobaki malobo ekokamba mboka pendant 20 ans bote bakamata maloba wana babanda kointeriorize yango elelo boye fayulu azali koloba nabokoye alobi aintervenir na makambo ebele makambo ya génocide ya Congo makambo ya génocide ya Congo moto alobi yango face ya mindele ezali fayulu bote lelo na kati ya Congo moto alobelaka kaka alobelaka Congo libanda mingongo mindele babangaka ezalaka mibale bote